L'heure est grave. Bokoto, on a chanté toi, il faut s'abonner, merci. Kodo, na chanté toi, il faut TV. Kodo, na chanté toi, il faut TV. Kodo, s'abonner là, ya. Kodo, na chanté toi, il faut TV. Kodo, kosepela. Kodo, na chanté toi, il faut TV. Kodo, komuna bagage ezaliawa mateatro tuwe ezaliawa bafilm asombo ezaliawa tate mame Gilles Moka bengelanga bobe wa ikwa aya boyoka ndenge toyembelika ben tokodi Ngungina nzinzi ça va Zawapi. Bonsoir, ça va? Bonsoir. Yo, t'es ni dans le Moussa les Zawapi. Si, déjà Moussa là. Tu as fini? Oui. D'accord. Attends, ils ont maman Mokazu Kabino. Oui. Alors, ils ont un peu ça pour faire Nabino. biso toteka mai na biso kuna tomoni mama moko yaya oyo mwasi akiti na motuka akoti yaka bibi akwesi saki na lokoti saki na esileki na nga saki mama nana apesi saki ye apembe abengani biso nde tolokoti apo telefone na kati esone leki na nga mosali yambi nde totamboli toluki mo ti nakomi ana puka po toyebi nzela te sikoyo na porte ya boto kota ya koti sipe biso Bomo. Oh mon Dieu. Grand frère, il y a tout à l'intérieur. Il y a tout. Oui. Ah, il y a tout à l'intérieur. Mon passeport, l'argent, le téléphone. Mon Dieu. Vous t'appelles comment? Sia. Ah, ok. Vous avez un lait qui n'a rien montré à Tikani Nassé. Il y a un côté qui n'a rien Tikani. Ah, ok, ça ne dérange pas. Souci, je vais te donner quelque chose. Tu te carabas maï, tu te carabas malala, tu te carabas pesant à serre, la mine de carama. Ah bon? Besoin de bénéfice, père? Eh, nous avons bénéfice d'ambo. Mon amant il y a 500, tu te 1000 francs, tu te bénéfice à 500. Vous vendez Bisson. Tu as à côté mon gars. Il n'y a pas Bisson. Ah bon? Ok. Problème tes yeux au cassier. Ti maman lingambo te. Ti linga no ngamo no ti maman lingambo te maman boya mbongo te. Na ko expliquer maman. Koko boya kambongo. Koko na mais attends. Yo Olio bandoko wele la mbongo wana parce que déjà moi je te donne assez. Bilamba on repasse qu'on a jusqu'à présent quand on a chambre à t'es pas ton ça la souka na zo sala ya moi non yo le bagi nanga aussi ici voilà pour kolati ozoke na monnaie na komema na bilamba solo na bato na moi je suis fatigué yeah puis sur voilà comme ça on a regardé oh yo suis ta oh yo soit comme ça transport merci mais ça va $50 même la leki na na tout na ye ozali boma ah si te azui mbongo azui mais nous c'est pas mbongo ngai azui maman oh tu n'as rien au tekamai maman Rosilika maman Rosilika ah c'est bon soit bon bon récupérer bon allez vas-y maman kende merci yaya pas toi bien pris ça na 50 pèse $50 nous avons que ça soit une télé oh maman vas-y kende zo les kino hein bon kende hein OK merci kende bye. Mon Dieu, ma papa n'a rien ça. Seigneur. Montre un peu, l'on a tes amis, c'est bon. Mieux ses alliés. Mais cette fille, elle est comment? Elle a refusé de prendre l'argent? Mon Dieu. Oui, ma fille a boué. Bah, sous-souté, non, qu'à moi. Comment on a qui? Moutoyer, ne l'eau, nyo, c'est un akat. Mon va bouger, ok, qu'on regrette dans la maman. Oh, Johnny. Ah, souris. Mon Dieu.
ndaza bongo muso aza même pas na mbongo taxi ya mais kasi wana elo ekamusinga kasi base belete alobi bateka ma ya 500 ebimi 1000 francs bazwi bénéfice à 500 mais à boy dollar j'étais au début mon Dieu Gilles Moka bengelanga bobe wa ikwa aya boyo kandenge to yembelika banto kodi ete kolukula ndako za te nasonaka esika tovanda aka patali ya kinga kata nani Ronel ma chérie nayebisaki yo soki olandi makambo ya Ronel motu ekosala o mpasi kokufa otiki mokili nayebisaka yo mais eza problème te mama na ngai eza problème te aza mobali na yo na boyi te aza motu mpe aza moto akokoke mpe quelque part mpe na bakamarade ne akezwa mpe mopepe na ye mpe ake kosolola eza mabe te ah même pas kolanda ngo te ngai nayebisaka yo yo oza ya ye soki bolingo na bino nzambe nde mitali bayeke bokontinue tika bamutu wana mpasi ezosala wana tika ok c'est bon kasi ngai aza na ngai awa baki yango osombi yango mosantu yo mpo okesomba baki na yo ya libala fokeka na Ronel non jamais te koyebisanga te mpo osombaka bagi fo ozala na yeka mpo bosala shwa non oyo osomba ye mpa osepela nango eza libala ya bino mibale ye mpa koosomba eloko mo mpe asepeli nango mpe aya présente yo mpo osepela ezaka te mpo okesomba bagi wana ya libala kaka fo bozala na ye ata nga kamarani tokoke na yo tosombi yango Ronel ola te eza bagi mama yo ne mutu fo pesa elengi na libala na yo c'est ça ok c'est bon kasi loko obi ozela ye kabosala na ye non oloba nini ngai nalobi na oke ok c'est bon kasi mabe te safa zela ye kasi bobosomba bagi kasi ensemble bino ba nouveau marié c'est bon tout à l'heure Deko, tika boy tika na osimaka boy te ni nango no kanga lo kwa mwa osimaka to soka biso osimaka point Deko na oganga na kanga bobe mwa muki siko nini olingi nini bana makambo olanda bamba sina douche yo muto liboso ngo tele siko olingi nini kato olingi nini nana posa na yo na ndeni ngana mwasi nawo poko mamosa muto zolinga no nena bengisa ba famille avandisa bango d'accord o luka ko o ko nga ite oyebi lo nga luka na yebi ko zani binotina bana bino balanda na douche ngala diembelie Benga kosimba nga nzoto te simetia bakundela ko na mino owapi wabe erosion osali kutu aso 16 mois bofuta biso ndako te mutu bakunde matioli lisusu ake wapi bongo yo ya mama ya bino teoka sango te place bakunda bateka ba immeuble tonga mwana bokenda mutabota yo nani oza impoli te moza mal éduqué ça y a violation na yo la chose yo mona ozo lukana ona ola ki sa ozelo mona ndoki soko ko na bongo mala matika anga no dem meka si yaka to mali yakati bongo yaka zolambeli kuna na boma e comme ça que si c'est mikona na prison kila mtaka so mali yaka ko masimba
koteka bangondo mesana yango mona mpe ngondo yaka kasi yaka oyo te poli yaka obima mwana olakisa bino bobima olinga kutu ko osala eloko olingi osala comme ça 20 ans na yo okende okuta nso nana. Ah, souris. Oui, ma belle. Tu sais, cette fois, je me demande, ton nzamba qu'elle est aussi. On dirait qu'elle a qui est capable. Tu es jalouse? Non, même pas. Pour ça, souris. Tu sais, maman a attend à Botenga uniquement pour la mobile. Dans ma maternité, ma maman me disait, Martine, tu sais, la beauté pour la mobile. Mobile en a mon pied, mon lait, moi, ton clair, moi, mandefou. Je te dis, je suis fort amoureuse. Je suis très amoureuse. Oui, ça se voit. Je suis... Attends, je suis malade. Malade non Bella. Ils ont maladie à Ronel. Tu sais, mon dazate, je n'ai pas de chambre na moni bilamba na donc bien. Tous bilamba na kanga na nzoto na la liti lobby. Je sentais comme s'il était près de moi, en train de me toucher, de me caresser, de me faire l'amour. Je te vois, tu es très amoureuse et tu es très jalouse. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais moi j'ai l'habitude de dire à mon frère, il faut qu'il puisse avoir l'équilibre. Et je te dirais aussi d'être aussi équilibré, étant qu'il est sa femme. Je te dis, pour Ronel Nakobumamutu. Il ne suffit pas seulement d'aimer ton fiancé, il faut aussi aimer la belle famille. Bah c'est mec, je savais pourquoi Yawana. Il casse pas kumisi karaye. Mais je t'aime, j'aime maman. Attends, j'aime maman Nicole et Bakata, j'aime papa Alain. J'aime mon homme, j'aime aussi ma belle-sœur. Ok. Na lingondeni. Na sal kazo, pas te olina lingondeni. Olinga ka. Ata ka malanga ota combien na lingako. Pour nos années bien, il faut na bando bien. Là tu as compris. Tu es équilibré, on a voir qu'elle est kingabi, nous va être Mais c'est ce que je te disais, non? Tu m'appelles le soir, ça serait mieux. Hey, moi je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça comment je suis assis. Je n'aime pas. D'accord? Je n'aime pas comme ça. Zonga place aux aguets, c'est mieux. Ouais, tu disais. Désolé, je parlais à côté. Tu disais quoi? Voilà pourquoi je t'ai dit de me rappeler le soir, ça serait mieux. Chou de mon cœur, ça va, bébé? Ça va bien. Tu es bien habillée. Hein? Merci, grand frère. Toute belle. Bouton. Oh. Mon cher ami, je te rappelle, s'il vous plaît. D'accord. Tu vas où comme ça? En fait, je vais aller voir une amie. On va faire une balade aujourd'hui. Donc, une balade? Oui. Voilà pourquoi tu te fais belle comme ça? Ouais, merci. Quand tu sors avec moi d'habitude, tu ne fais jamais ça. Oh. Je suis jaloux. Je t'ai promis que je vais changer cette fois-ci. Il habite où, toi? Il habite où? Non, je ne vais pas parler. Pourquoi tu veux savoir tout directement? Non, mais j'aimerais savoir. Je suis ton grand frère. Je suis ton mari, si je pourrais dire cela. Ah. Non, mais ok. Non, je vais dire seulement quand je vais rentrer. Dis-moi, c'est un ami ou c'est une amie? Devine. Tu n'arrives pas. Laisse-moi deviner. Je sais pas, je n'arrive pas. C'est une amie. Tu es sûr que c'est une amie? Oui, c'est une amie. Donc toi, tu te fais belle comme ça pour une amie? Oui. Je te connais, hein. Tu es amoureuse, c'est ça? Non, bah dis-moi. Tu es amoureuse? Sérieux? Oui. Tu es amoureuse d'une autre personne qui on a évité? Tupac. Minerva la bana.
Mais nga na ebité mwana o Ronel. Asala na wapi? Ronel. Azoloba loba kuna na kati ya ndako kuna ke ya rolia koba bakalinga. Nga na ebise koba batsala kae bouillon. Elo nga na etobebani yango wana. Ibongo éléphant balamba joana basi badiaki yango te. Kasi wana yonde mtozosi ozo memaka ngo na ndako. Papa ibongo ndako te nga ndako na nzala. Bango balingi kosa fier na biloko. Na memi yango. Ozo memango nde nyonso. Izola kisa. Tupaki ya yo susi wapi? Te bango bazolia te. Bazolia te bazoyaka kolela na tongo. Tala kaka mulai ya mutu wana na mandefu. Azolela. Patron yoki yango. Mwana oyo basale kinga bango bato mandefu na muningani ya musuka bose. Oya pembe wana mandefu wana kabo. Bakoma lo lendo na ebisi yo tika Tupaki. Ibo makambo zoleka mikolo ayoki yango te. Sama mandako likambo ese ezanga. Na ebisi yo mwana wana Ronel na leki na ya mwasi. Bazalaka. Babimaka. Te. Bazalaka nde awa na kata ndako. Ye afandaka na chambre moninga tia kolinga bimi. O wana pafandi na chambre na tia kolinga bimi. Tupaki omoni biso na Kinshasa foza miso. Ka. Yongo na baondi basola te. Biso zaka ba pia kandi mutemeni biso. So tali ba omi bale. Obi film ba benga bino kuna ya gimombo ndo benga ngo Lois et Clark. Ya Superman. Bana na mibali nde baza. Kosimana na nzoto. Nyoso. Boni kolinga nzoto ndeko no makasi. Kosimba. Koleka oya mwasi. Tandis que mwasi oya ye ba pesa ye. Alinga ka mwasi ona te. OK, papa ya mwasi wana. Yende mutasala po papa comme ministre. Il est qui? Il travaille où? Ah, grand frère. J'aimerais savoir. Avec le temps, je vais vous montrer. Donc, ne te dérange pas pour ça. Tu es amoureuse. Ah, je suis jaloux, hein. Attends, je veux dire ça à papa. Je sais que tu es jaloux. Non, mais je veux dire ça à papa. T'inquiète pas, je veux dire ça à papa. Hein. Ah, mais pourquoi tu vas dire ça à papa? Que ta fille aimée est amoureuse. Non, je ne crois pas que tu l'as dit. Aujourd'hui, je vais sortir avec... Non, je vais venir, non? Tu veux m'accompagner? Toi, tu peux venir? Ok. Bon, je te laisse alors. C'est pas le soir, non? D'accord, chérie. Aujourd'hui, je vais sortir avec ta voiture. Hein. Je m'excuse, j'ai déjà pris le contact. Tu sors avec ma voiture? Ouais. Et ta voiture? Ils sont en panne. Tu pouvais pas plus le mécanicien. Non, mais je sais pas, mais j'ai un rencard le soir. Ok. Viens, s'il te plaît. Je vais te demander quelque chose. Souris. Ma fille Oyo Bayaki dernièrement, Oza n'a pas coordonné la bango. Soit le numéro, soit à venir, quelque chose comme ça. Tu peux en avoir. Ma fille Oyo. Non, mais elle m'échappe. Ma fille Oyo Bayaki Kotiki la Yo Babilo Bongisaki. Ah, ma fille Wana Oba Kotiki la Banino. Tout justement. Ah, ok. En fait, grand frère. Attends, toi je t'interdis de la toucher comme ça. Hein? Tu fais gaffe. Oh, grand frère, attends. Non, mais dis-moi. Yo c'est la Ngazoua, n'est-ce pas? Non, mais s'il faut toi tu dire m'as la dit vérité. que je suis tombée amoureuse de quelqu'un et toi, tu es tombée amoureuse de... Je ne suis pas amoureux, je veux juste avoir le coordonnées. Elles étaient aidées. Mon commun, mon copembe. Je sais pas, c'est Roncia, je sais pas. Marcia. C'était Marcia. Marcia. Et sa petite sœur, c'était... J'ai oublié son nom. Je parle de la grande sœur Marcia. Je peux avoir son numéro? Bon, en fait, je n'ai pas leur numéro et puis... bon, ma fille en fait tellement gentille. Hein. Ce qui m'avait étonné, ma fille c'est un loco. Ma soeur c'est un nyonso et ça exact ndenge za na kati. Mais na fille c'est bango bongo baboya. Ah bon? Il est qui na tsiko. Sérieux, ils ont baboyi na mutema moko c'est ça? Oui, baboya qui mais ebisenga bavanda so pe na Kindele. Si je Kindele, c'est quoi Kindele? Ah, c'est comme ces quartiers, moi, je vais commune biso. Ah. Je ne sais pas trop. C'est pourquoi? Comme ça, la ligne de mon aïe, juste la remercier et c'est tout. On a besoin de remercier. Qui est toi, tu veux faire quoi? Je le fais de la part de papa, ça te dérange? Non, l'enfant ne me dit pas que tu es mourir, c'est ça? Je n'ai pas dit ça. Tu vois, notre génération, comme on a ma fille à Bongo, le petit bongo Maurice a belé, téléphone et tout, pourquoi ils ont pu battre qui va salir le bongo là? Tu vois? Mais au moins, il y a un faut récompenser Bongo. C'est bien ça. On peut partir alors. Grand frère, je te laisse.
Tu as dit que je m'amènes pas le sortir. vent, si ça serait possible. Que je t'amène quoi? Tu m'amènes le vent. Ok, d'accord. D'accord. Quand on a le mélange là? Ouais. Ok. Souria. Tu vois, sur la dernière fois, mon aïe, aux ans, la pénité. D'accord? Ce qui est baby, au lobby n'a pas peur, soit tu es bisinga, bah ressemble là. Comme ça fait bizarre. J'aime pas du tout. Merci. Tu m'amènes de l'eau. D'accord, on va faire. Eh, les gars, vous avez ça sirage. À quel cop, non? Non, ben on a ça dans la fonction publique. Eh? Mimi, fonction publique quoi? Bah ça, on est comme bal nangaïté. Moi ben on a ça dans la fonction publique. Nous quand on a eu un papier na bango, on a payé, on a papier na bango qui va payer. Ouais, payer l'accès na ngo, t'as monté na ngo boy. Oh bon parce que peut-être que décor ça dans la fonction. Ya na ngamoko, na yeba te so ça la wapi. Ya Mimi, c'est mec Mimi. Au sexanga makasi na mona okalo kwa tente limbisanga. De golanda de kongele kelanga. Ben on a ça dans la fonction publique. Ya wapi maman? Po nous allons kwa tente makasi boye ya Mimi. C'est mec qui Ola na mobali moko azata na coupete. Est-ce que biki décor ala ta ba box nanga? Ti bo bimara na yo comprendre te que ba box ala ta que féminine. Mobali na lo côté ya Mimi. Pour apeso ata mbongo faut yiba papa. Ndeko te ko sa ba cirage ne bo parce que kene na porte wana akek na komba papa que non, papa lobby bo pesa ngambongo OK papa tinda été. Akimi na mbongo ndako. Ane lo kota ko sako. Asala na fonction publique ata mukete ayebi ko tata place ezala te ayebi ko tata place ba ko ta dossier ce que yo fi bien boye quand no bien na mona nga bien olati la gomme mais la gomme ngo ya propre olanda ya nanga azane lokote moyibi numéro 0 o mo pe moyibi ya famille na biso mo mbaso ba ko moyibi ka moko de ko ndo bima ngepi sanga maondo oyo zo no zemi oyola ne toko na biso sanga na biso eh mama tika luka vina yo décor aze lokote so moninga ndeko ne moko propre na zi courage on va ni soko yebisa yo parce que non mona vino eke na tina te ti bo su bolingwa boye na tala film osuka nango eza zemi oya atosanga na yo awa to lia ba chakula yimbwa awa place oye parce que qui est décor mi belle ba se belé luka vina mususu OK c'est bon merci beaucoup c'est que le bana ina les cas na yako jouer on a appelé un rendez-vous na président na pour chez Kapanga Kapanga lova azana kinto za mo fondation na sa bana limba association ya bana limba to chelo kwa président na président zo loba na mo ba acte et le but est que président so ba check contribution président chaka tawzela no ba ninga ba chaté ya za boto na okuta na buti yepse na le quartier nga ta mo logo te me la ta secret on est na fongole au réalité bien mo ba na kana na allô. Bonjour. Allô, oui. Gilles Moka bengelanga bobe wa ikwa aya boyoka ndenge toyembelika ben tokodi ngungi na nzinzi bavandaka mboka moko. Il n'y a pas de problème pour ça. Je suis sorti comme ça à la maison, même papa m'a invité. D'accord. Na boui même comme ma garde du corps parce que na lingena zala ngamoko pour que on se renseigne un peu pas d'accord. Na mikutu na soirée loko en fait. Après ça na adresse il y a tu connais la fille qui dernièrement nanga. Marcia, c'est ça. Yem de bana petit terrain non on peut dire sur les balles batika mai na meki ko senga ba numéro na bango attends na meki ko senga numéro na yé pas sur le binanga azana ba coordonnées après senga en fait ameki on fait que dribbler là c'est ce que je n'ai pas aimé alors on sait que je sache tellement il senga y quartier oyoza là pas vous même quartier je ne sais pas tu connais la fille oui ou non c'est naïve pas toi afan baba moni place bazo paye pas kuna. Comment ça passe mon pépin? Il y a des gens qui restent là-bas? Oui. Comment est-ce possible? Il y a des préférences. Il y a des camions qui font ça, non? Et vous ne pouvez pas faire même un SOS comme ça. Il y a des gens à la télé, faire ça, franchement, je ne vois pas. Enfin,
Avant wana na lupango wana epa na bango yango wana baza ye na leki ne na koko na bango kalunga koko na bango. Et ses parents? Ba parents ne na ebité. Ba parents ne na ebité si bakenda. Monde ba kufa na guerre. Donc si on a accueilli à cette heure-ci bazananda, c'est ça? On a limité ba côté pour on dit bazoteka no mai. Attends. Composez ça sonal. Marcia. Marcia. Attends, laisse-moi écrire ça. Bon, je maîtrise. Patron, oza bango penate po bazoteka mai. Omoni na wenze ya baluba. Wenze na wenze ya baluba, c'est quoi ça? Oui, donc maman m'a noté kana za muluba, yem tabana wenze na noté kama desu tango kofi. Non, mais vous êtes drôle. Je pensais qu'ils ont un quartier, il y a qui de Balouba qui habite le coin et tout. Non, même pas. Donc, la direction Oyo, il y a coin à Wenze à Balouba, tout autour de Wenze. Quand il y a qui, ce que Bimi dans Batambo la Kawana, Bate Kaka, on a un monde de maïs na bango et tout li, Bakomba Gena Selimbaou, Bumbu, Makala, Kimpe Sepe Bakoma, si tout marché à Gamoteki. Tout ça à pied. À pied. Ah. Bangonde bazabu pour tout le pan na bangonde zabui au moins des ans numéro il y a pas de colonna que j'ai comme ça au coin et tout il y a un banc à patron n'ayons ba monu na civette Nike non oui ils vont pas me reconnaître là na bomba gelongi na tiki voiture na ngali colo en fait parce que ba bisinga direction na bino voiture ko taraté il y a que de moto ah voiture ko taraté comme je pouvais pas monter Nicolas moto et moi na yenga mo na camouflage non tu peux rester tu es fatigué non outi musala attends mais non tu peux rester vous êtes déjà na télé musala change-toi comme ça moi je dois partir c'est bon merci maman na okokasi te comme ça na fièvre tu na vente na mukanisa mama ronel na olenga musanto yo kufa okokufa camarade nango tiki mobali yaya yebi mbala lelo yo za na morgue mais ya za na makambo mobali mobali na déclarer ba droit na ngate aliko vendre nga n'importe où police a makayabu ya balabala comme manga na babiloko mobo yo etikana etikali comme que manga na malewa pourquoi nga na lo malewa bakbalia malewa te pour na c'est bazana bango battu mais na niveau na bango na niveau wana te indifférent oza mwana sénateur camarade na ngai Ronel comme mwana lokwa ye anani yeza mwana ministre aza ministre te après tout lelo pe barolo pe papa ba pe grade na ministre minimiser nga oyeba valeur na nga te oyeba te ke kobana na nga ne eza pour intérêt tant monsieur moi je suis pas une pauvre fille moi je vis très bien chez nous. Je me nourris très bien, je roule la carrosse moi. Mon ana muta makololo quoi. So tata na bango. Asaka na ngati. Mama te bato, ana posa na sabola ina lo baba vérité à 4 coins nyonso pour le loba comme ba ministre. Tala ka mama na bango na papa bona respectable. OK na bango. Mais ngai tata moi mama bango babanga nonga. So na kipu na bando tomboka atana lobi ya lokuta. Bakotelanga, bagangela moi na bango na misu nanga, ba fièvre onga na yo ke za pona le malade. Mais bien elle ni belle basé belé tout na ba boîte pas besoin lingo tu na condamné te na condamné kaka mwana mobali wana matoya Jorvi wana no condamné de ye obi Jorvi le ye muta obebi sa Ronel na comment na Jorvi za ki ntumbe ma casse ce mobali boso onga na craquer na vie na ngeza ye et yo yebi relation na zaki na ayele ni to les patriarches l'homme modeste passé na Suisse. Quand Franck qui l'a la coupe na ba États-Unis ba oloba nga aussi Martini Moussa na kene wapi nazo accomplir ka devoir à ba parents wana na Jorvi ça na finga zela boya yo soit disant ce qui moto mobimba 10 fois homme yo za 10 fois homme yo za 10 fois pédette yo za mobali loko za posa o baby sa mobile na nga o gâcher bolingo na longue parole na fingi mama na o na fingi na tata no na pundo mikuwa ya ba famille ya ba koko loko no ya ba tata mosi ya ba noko na o ya ba nani ba kufa na fingi yo so kanisi yo ndo boma libana na mobile na nga na poso loba tata yo mto benga ki na poso yo côté ngandem na ba et puis telema fixe tinga no 6 ba pona za mwana sénateur oyoki
camarade nanga bina fingo lisusu oa eloko te banda loti lobi mokala ya ronel so ronel apio chemise te olata te ta libumu monene aprofita na voiture oprofita na voiture ya moninga moto apasi naloba déjà fingi yango abi déjà na fingi yo déjà ekoki wana sata na ndoki na sisi oloba na kati okoki oningana okoki obouge okoki okesaki tofingi yo na kama na muchopi tofingi yo makasi ye maleyo epoae wana nga tante ayoka sweni biloko siko azwinga na telefone oyekanye na biso elongi wana sikole na omona ye janvier nandoki na nzela nango ata ye ronel nango oki oleka te mpona chance na nzela nanga ronel oki oleka te banzela nga naleka kotalaasi nazwi ronel boye nakangi ronel na mokoti ye awa yosakanaka te mosokoti ye awa abouge otengele scope Patrick Moulele papa social atemi awa ogangele mama yokoka Patrick Moulele okoka nalingi natanga bolamu na vie nanga kasi nakoki te o nabandi na 1 na 2 na 3 na 4 mpe nakangami nabengi bandeko nyonso basunga ngai kasi tokoki te o kotemola mwatanga Bonjour madame. Bonjour. Maman, s'il vous plaît, Awaïza veni le bout du numéro 4. Maman, tozo luka fille moko aza pembe boye, aza mukuse. Moi t'es clair pembe makasi te. Baza mi balé, aza nan déconner à moi si bon balé baza pembe. Moi taille moyenne boye. Baza mi balé. Maman, ateka mai. Voilà. Son nom c'est Ciara Marcia. Te maman, bapesaki biso adresse ya awa. Est-ce que toi tu as bien vérifié l'adresse? Tu es sûr que tu es dans le bon endroit? Je suis sûr. Maman, même la venue, fille comme Marcia, elle a venu au thé. Côté? Oui. En fait, le problème est ça. Tu es juste dans un besoin de communiquer. Pour n'akuta na kina l'autre fois, après ça qui a un numéro. Après ça qui a une adresse ya. Azana téléphone te? Te après ça un numéro ya lopango numéro 4 avenue Lubuti. Na Bamba. Donc c'est que tu sais. Soit tu appelles sur adresse ya mabe. Azana téléphone. Je suis sûr que ça na comprendre maman. Maman ko banga te. To sala eloko te mabe elekati. Ni ka juste to Marcia. Marcia. Azate. Mais pas na bango awa. Bino boza ba bureau de. Ba bureau ni. En fait, maman, laissez-moi me présenter. Je suis le fils du ministre Alain. Ministre Alain? Oui, merci. Bango bazaka te. Non, maman. Yaki na ye nandako tokuta na kinaye, ayaki na petite sœur na ye, je crois. Nandako kuna. Nandako tozaki. Na kota ministre. Azaki nandako na biso. Oui. Tozalaki na ye, apesaki biso adresse awa. Problème ezate. Naza juste na raison comme on a tout solo là. To yete ko kanga yeto, to za ba bureau d'été, loin de la maman. Ah, to yé vraiment na esprit moko za ya bien. Tout mon na place avant naka, na zo temps pe na solo na yé parce que naza besoin mon aïe. Biso za ba kiti te. Ça ne me dérange pas, ça me dérange pas to comprendre nata. Te, abazate. To considérer c'est possible. Te na oyef sa bango bozalaki. Ba comment nani? Moi c'est Ronel. Te tika na loba mwana ministre. Te akoye ba pété Pascal zaki na programme hôtel. To yebisa ki était que to ya za aruza surprise ye mon soki. Oyebisi. Donc faut préciser combo le grand frère Yasuri né to zalaki awa. Ça maman. Te tika. Tika ya. Non, on a une juste de te. Non mais la coca te na tana nti. Attends maman, merci papa ça te. Papa ça te. Il y a un problème. Problème est ça, maman. Le vélo au moins il s'appelle Sioté. Maman, parle-moi, je suis ton fils.
Il y a un problème dans le vélo, comment il s'appelle Sioté, maman? Abakoufa. Je suis vraiment désolé, maman. Vraiment, toutes mes excuses, je ne savais pas cela. Je suis désolé. Toutes mes excuses, vraiment, maman. Je suis désolé, Naïbaïté. Je suis désolé. Comme ça, nous, on vous prend congé. Ceux qui aillent, que je vous laisse ma carte de visite, pour que ça y aille à Benanga. Posez une carte de visite, n'a pas besoin en voiture. D'accord. Dans ces cas, tu as Merci, maman. Bonne journée à vous. Maman, on a besoin de carte de visite. nalingi natanga bolamu na vie nanga kasi nakoki te o nabandi na 1 na 2 na 3 na 4 mpe nakangami nabengi bandeko nyonso basunga ngai kasi tokoki te o yango maleli kamana nalinga ozala boye te nani atumboleli ngai yo na btr mwana sena te mokona mosanto na pibie na fauteuil ya ngai bana basénateur rosi te bikotsaka na kati bikotsaka ya trésor kama abi rosi boni boye longi eza basénateur trésor kama de lille na bakristian esebe bato mokote nayebisa o christian esebe na trésor kama de lille famille yango bamisa na otonga mama mokona aza na ndako natangi fauteuil ka rosi bina mona kwa ndako basénateur ya bango ngabuti kosanga boyeko mama na biso nga mwe mpe ya moto azobebisela nga ronel eza camarade nio na jorvi c'est vrai aotinda ya banzela basi aolingaka kaka kocontrole contre mobali na nga alekisaki banzela mabe na manke yayebinga te non manqué chaque jour lundi na manqué mardi na manqué mercredi na manqué tata biso atindi pasoda balimwisi nayebi te mosusu yo andisi nga na mona jorvion azali mwa malamu amwa mabe ta misu na ye ta mbumba soko monika biso te ninga azala asepelisanga te garçon wana pembe na mobali na nga na olingana te poko moneka bwa monana ata moto akala atimba trop koleka ronel aobekisi ebi hermonel akotela ronel mpe abe esprit oma mpe ronel arépliqué ko afinte nga mpe na ninga ninga o seke jorvi naoyebi wana koma préféré hermon na ye na nga na kinga kati nabengi le gérant le plus sérieux le plus papa papa luka papa le ero atumisa ngai singa afandi yani mpona kufa na masanga ayaka te mpo sikoyo tosala ndeni nafinga jorvi mocopi kofinga te so ofingi obomiji yo kotosala tu akrake yo apusana na vi na yo linga ye mama oyebika ndosalaka lamba ye mpo tokoma lisusu ozwaka tokangaka ronel bien mpo yo so obengi ye nga ronel oki boyo oyambanga me baza bameilleur ntango yo obenga mobali na so babinoka baza boye mba mosalinga si na ye kaka kuna te eyinda te yo lezwa eboma yemba moko obi jorvia nde tokutana tozala kutana na tendance olinga te mwasi nayebi capacité na yo mocopi na ngai mocopi na ye yana ochopine na ngai eske nobanda jorvion ndeni parce que nga mpe nasepelaka na ye te ngai linga mbela pembe te oyebi salaka assemble ya olinga ye po totenir objectif po toa nango besoin mama nozwende bolingo solo te bolingo solo te kokende te bolingo moka ya kosaleka r moka to ambriyaka ye na temps normal nambriyambuyake ka mwana nga nzambe oyo eloba nango dina londa motema ya bami na France bango mibale balingana ya bagete ya solo mais yo nde sikoyo obetango ka bilamba dina loba nanga rose sikoyo otalaka mobali na nga sikoyo wana kini awa yo anga bien nakozwa nini nayebiki asala yo sikoyo naobeta ona jorvi sikoyo so namoni mpe jorvi na mwasi yazwa nosala oka boloba so sikoyo nga parti wana sikoyo nandoyisa sikoyo jorvi le naokende ozala na ye naoyibaka sikoyo makambo oyo ya nani ya mobali na yo oyo oyebisa nalingako mpona bongo babakisa mpona commission papa esofisi yo po baselo esi bofort mama nakufie nalingi natanga na bandi na
c'est pas trop. Parce que tu sais que tu t'envoies dans le trou parce qu'on avait commencé là-bas. Bon, on y va. Maï combien? Maï comme 50. Aïe, combien maï? Bon, ma lilité, vous avez dit. Pardon. Ma lilité. Ah. Mango 50. Mango za malili makasi. Merci. Mai. Bonjour. Aujourd'hui, non mais il y a Marcia, non? C'est ça, Marcia? Oui, Marcia. Non mais c'est souvenir au Bossé, non? Non, attends, s'il te plaît, non. Nazaki n'a besoin d'écouter un de parce que na outi na ndaku nde ba yebisinga ke non ote dans la route. To bandaki na se to tamboli ti to zomata. Je remercie le bon Dieu parce que tu es content. Non, mais on a mon idée. La cause va être comment? Non, on va dire comment ça t'es. Dans un besoin d'écouter, on a yé tout solo là, c'est tout. Je comprends. Et ça, on a moi c'est Ronel Mabana. Je suis le fils du ministre Alain Mabana. Ok. Vous se rappelez, dans la boyaka dernièrement, on a kotika babiloko ya petite sœur nanga yo babisa yango soka libanda. Je suis ça. Ekona bino kuna. Ito yaka kuna na marché kotika trousse. Nga babuyanga na matu batikanga na sika ya Marcel de Matali. Ah, yebisa kinga loba ina ngani onsa yango moni nazaki na besoin na kutana na bino mibale. Pour que to solo là, nazwa pe moyen ko remercier bino. Pour dernièrement, tu solo là quitté, tout le monde a quitté parce que temps permet à quitter. Gentil, merci vraiment. Il y a ma soeur à te faire kuna les besoins na kotika bino. Tout qui là musigate. Il fi na mona ka jour wana. Ah, il y a ça. L'heure est grave. Bokoto, on a chanté toi y faut s'abonner massivement. Kota na chanté toi y TV. Kota na chanté toi y TV. Kota s'abonner na ya. Kota na chanté toi y TV. Kota ko sepela. Kota na chanté toi y TV. Koto komuna bakage ezaliawa bateatre kuwe ezaliawa bafilm asombo ezaliawa tate mame aye iyo kota na chane youtube na jade toi ikwa yoko sepela kota na jade toi ikwa tv kota toke kota na jade toi ikwa tv kota s'abonner massivement cliquez nangoga kota na jade toi ikwa tv kota na jade toi ikwa tv kota ko sepela kota na jade toi ikwa tv kota l'air est grave. Le bonheur ne se trouve pas que chez les voisins. Kota. Ada ilugae, azaliawa. Dense na biso, azaliawa. Bokota. Bana kine, bana kongo mobimba, bana diaspora bokoto. Kota na jode toi igwa TV.